En tout cas, on a un problème n'était. Ouais, et pourtant, on a l'ingé mingi. Trois ans de qu'on a mongo. Ouais. Bon, on a condamné à penser batu mingi parce que. Bon, au moins, peut-être moi na yaka na fani na ubwa kaboka na ka ba robe na lamba lamba langa yini. Batu su ba ibate na sina bika. Nani wana? La boto la ona nani? Na boto. Nani kiti ona yo tina. Nani ko boto langa? La vérité nani ko ba bia na yo boto le pisa yo mo. Nani? Faut que moi passer. Tiens. Na yebi nanga te. Bon na yebi nanga te ce qu'on a sali. Lebe loto. Téléphone au bengi yete. Pourquoi? Na bengi point. Mutu oyo peut-être ya yebi kamuna yo oyo libini ya mabe yene mtako benga yo. Naza nanga yi mutu ya SB. Et ba nango partout. Ndani sila na bevi mtako bomana. Te showbiz na kina na invitation nani? Oh, pa mama. Na sorti accord. Il y a maman de niveau. Il doit mimi que s'il a écouté ça matalana na kapitani. Yo a dit on mona kiani. Matana ndeni ngala mona sila kale ka écouter fleur parce que tu vas mettre bien. Tu vas ne pas permis d'accord. OK. Na mona kale ka écouter fleur. Bazaki da Aisha na Michou. Na mona ka écouter fleur. Herba Kitty na mona bakena batu. Présent ma somme kuta gangi bozonga non nous va lever corité tala zela au moins ils sont qui ozoya pour ni ka ya pesa moté ba doso bazakela ba ya ki ba fada ba pesa ba tulote te au moins ça mututa yo ozoya yo mona batute ozo comprendre yo mona batute batunde mutu ba komona yo siko yo osala neti ndeni monde comme na mabe boko saka boyo likambo esala miela faut que ba garde corps na yo ozo comprendre neti ngana tamolanga monga na likamba mutu te ba konde ba niveau ba komeli wana ya ba bitumba ba koswana ya ba nini faut saka na ba tabata sera mamse joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, Sila Bissalou. Joyeux anniversaire. Pour plein de bonnes. Yossine. Ya. Bah, il dit que Sila la tara bien. Non, moi, il est bien noté. Il se surtout dit que Sila la tara bien. Bon, au moins, il y a un accident. Accident, monsieur Zarandé. Ce que au so bimi au pied déjà commis sur place. Comment il bloque ba filer wana et to boka pamba. Au so bimi au commis sur place, au sali faut pas moko boye, bene to tira ba manzaka boye et bendi elamba. Vous comprendre? Vous mona. Juste to ebi kala tara bien na ete que ça tara bien. Faut na yeba mutango na ngona enenga zalili. Ah mais oui. Allez na âge bien. Allez be stable. Âge za ya o geta ko benge papa. Ba neve na ba maître Seda Bolembo akobenga e papa. Wana c'est bon. 55 ans. Oui, 55 ans ça va, 60 ça va. Voilà, c'est bon. Aza pe comme caste. Il y a des choses à dire. 55 ans, 60, 65 aussi ça passe. Donc 55 à 65. Ça passe. Pour le septembre, wali t'as comme dire dans la Bible du wat. Oh, c'est biblique, nous t'avons fait na 70, sur na 80. Oh, je peux m'en aller. Ah, c'est pas ça ma candidature là, t'es? Nakuna keti gambela kesenga Sephora pardon. Sephora zo danga visa.
C'est vrai que c'est fort pardon. Oh, pas que tu gagnes là. Oh, il y a David. Oui, bon, moi, on connaît le bout, on a peut-être l'eau, il vient de l'eau, naïve. Ngas na sali mabe na moni ke conscience na ngai ke sali mutwana mabe. Na ko senge pardon. Ngas za la bongo. OK. C'est vrai que tu as un visa. Bon, ma mère téléphone parle. T'es non senga te. Ouais. Est-ce que vous avez dit bon bah. Na ko senga te. Na ko senga te. C'est Et très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la Pesivine Mbote, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énorme de vos abonnements, merci de vos critiques, vos conseils que vous nous faites derrière la caméra. Tikandamba mona papa mbola bino. Merci énorme na kei bongo pesa mbote na ba maman na ngai nyonso. Ba papa na ba maman bazalaka na sima na ngai ba bata makana sima na nga. Basusu balinga batanga bango basusu balinga te batanga bango ba intouchable ba inconnu bazalaka na sima. O ngaka ande na yebi o ba bimaka te na Pesivine Mbote sika nyonso bozali. Merci pour vos soutiens. Merci na maman Alice Landou na Pesio, merci énorme. Merci na Selma de mon cœur, merci na Chacha Flo Awa de moi-même, merci na Y Abakouk, merci na Chacha Chalamama, Marty Kindu, Will Simba, SB Mon Combat, SB Forever, boa tellement belle maman Gisèle Lembe, merci beaucoup maman Marguerite Bello, merci boa tellement belle, boa tellement Pape Enoch na PCOP Mbote. Donc naie bongo nabino ensemble pe elongo lisusu une fois koye ba ko senga bino boye ba lisusu ko nini oyo ko s'abonner ebele bo partager bo liker bo commenter pour bongo de kopango itambulaka mingi lelo na yedi bino moi kala na bike minami bangi batuna ki mendenge nini ozoyo kala te biso mi banga ya gabitoza ba baba couple et paille ba telemi ba lobby et ainsi de suite lelo yo likola na bata likola plateau bo comprendre nga émotion za makasi lelo yo na plateau na bino na ko pesa Mbote ya gabi tumba bonjour MK bonio nzamba zo batela na ngol na ende tomoni lisusu moya lelo tomoni lisusu tongo tomoni lisusu sanza soki ete mobulu na moni lisusu sumi ba style na wana ba ni sabati wana ezongi ezongi vraiment donc naza kutu wende eza koto nazo kokate le souci kana longola nazo kokate donc nazo kokango te MK donc ndenge za tiawa nazo monoka donc net na sangate ele ungendereza ya ngaite ya solo nakufie nazaka kitoko nana zo hésiter mutazo hésiter za oh mais babi na kitoko babi na mabe na kei na kubi na te batu bakenda kutu liboso na bazana tout ça va rendre ndingi ça veut la rai densité à mon kanisi la mususu que mudona sili abanye ko bapi vraiment apesio ya zuya yo en tout cas mais sinon vraiment ngamona ebisio tika na merci beaucoup oh na ekokadi te gaeta kutava bima bi ni nango petit kisibo non moi pas maman ngali vraiment parce que ngozani na ngongala makasi ko sambela kanze biso yebi biso mafuta bimati mafuta bimaka ko kende église ba pakole mafuta ba ko kende église ba pakole mafuta ko église ba pakole mafuta donc moi ezate ba mafuta na biso ka to parola na bima na biso na o bibelobi mobele ya kwa ndako ya Nzambe ba ko bondela ye ba ko pakola ye mafuta libondeli na konzima ekobikisa mobele amen donc yango biso to mafuta na biso to kenda nango yo kende mafuta na ba sambeleli yango ko bandi ko pakola nayo te o uta nango sikanso osoma mafuta no kenda kula ba pamboleli yo OK ça va ça va faire miracle makasi elongola ba maladie belé elongola ba mbasu elongola ba yo menga ba biloko ekotaranga jamais je sais que dendi babetaka ebele ekotara te mafuta wana kaka mafuta naka na kombo ya Nzambe basa Nzambe basale basimbi bapakoli yo ata yo moko bondeli yo pakoli donc il suffit qu'on ait une église bapamboli yango c'est tout. OK. Donc on comprend là c'est que biso to yebi secret makasi to yebi secret Nzambe makasi po to botami to koli na kati ya Nzambe yango to yeba ba secret na kati ya Nzambe donc yango moni to yeba ba secret makasi d'accord ba secret makasi ya gabi que information est bien
nini soso na on dit maintenant on répondre on a cocaté na il faut que na cocaté on a coca na coca oui il y a bien dit na bandi avec tout le sérieux possible il y a gars oui leur ami na Marie-Jeanne en tout cas on a problème n'était ouais et pourtant qu'on a linga ke mingi kwa ndeko na mongo ouais bon nga condamner penza batu mingi te parce que mutako fanda ba memeli ke Gabriel lobi na oboy Gabriel lobi na oboy on se comprend bon ce qu'on a tu sais fait ça contrôle oye baté pour moi na biso komi bongo ko douter monde na biso komi bongo yo yeba na ote yo mko yeba note mais muta sa ke pa na ngai singa pe mk moi kana komi ko éviter yo au monika na komi ko na changer le yo on comprendre mais ce que ça mutu moko za nzambe na me kono pe mso ko tuna qu'est-ce qui se passe c'est ça mais ce que ça mutu so a sala ngo monene ye pa komi ko loba vous comprendre OK eza na ngo bongote bon komi tina mangamba ba bon au moni peut-être moni na yaka na fandi na obwaka bokana ka ba robe na lamba la malanga nini bat musu ba ibate na sina bika OK bat musu ba ibate na sina bika nande na yaki na koya na ngai bomonaki nande nazo kene nazo zonga do mundele penza mutaza na ngai nande naza na rendez-vous na pe kala mingi terre mundele penza mutaza na ngai na mabo nani wana la boto la ona nani na boto na épité on est autour nani ko boto langa na vérifier nan pour babia na yo boto le visa on non babi faut que mois passé te nga za rendez-vous na mois passé non nga za rendez-vous na mois passé te na nga boto langa non oh te lokuta non rendez-vous na ko kite Kongola na masolo rendez-vous na ko kite siko comme na niveau ya toi ngai na okufate yende mtokende tout ça te bon moni eza le loko te neni boko comme na niveau na yebi na te bon na yebi na te ce qu'on a sani lebelo to téléphone obengi yete pourquoi na bengi point pour retourner na ngano to wela te mutu oyo peut-être ya yebi kamuna yo oyo le bien ya mabe yene mtako benga yo bona tinga na yebi na likamte na benga mutu ngeni ozo mo te ke simba te même c'est ça ba couleur on a binoté on met ça la tout quelle couleur yo za la tendance na on souci pas la tendance yo simba ki tendance ta bango ya mwana mutu choka et ça est bon te o moni biso to za mso ba hypocrite OK biso to za na biso ba tumoko boyo yo to lukaka na biso kaka ke to sa leloko moko boye ba sepia na biso ozo comprendre or que nga na kalanga mutu te nga soki esengi ke mutu aza na leloko moko ata na S biso mutu moko asali leloko mabe na koloba ka sali mabe na obomba te na basali mabe na koloba te ka sali bien te nga na kabongo te ozo comprendre nga kalanga bongo te nga naza na ngai mutu ya SB et ben non partout on se comprend mais Marie-Jeanne non na yoka pété que lobi ke nga na sa famille bota non na yoka na ngate mais nga na tala ngote moi pa na yeba ezate donc biso na mutu na mutaza na couleur na ye mais ezate ke biso to bomana te est nani si la na bevim pour bomana na bino ba chroniqueur na bango ba pour bomana biso ba acteur to bomana te par rapport à quoi biso so to ba collègue toi ba cher collègue to bomana point et toi la zarakunat nga to soirée toi chaque jour lobi to sola ki to zarane toi tu ko tango zarana bato bazara et talingate normal bobeta masolo wana et to beta masolo na biso moko makam na biso makambo wana et toi azane ba welisa te azama welisa te ke na loba boye po ba benga nga te aloba loba te ba ko benga yi vous comprenez donc ça ngo bongo bon showbiz vous comprenez c'est ça showbiz okenda te bon te showbiz na kena na invitation na yo zo invitation pa mama na keka mo na bina ye showbiz non nga d'ailleurs un alinga ba fête te OK nga linga na ba fête te ndo mo la nga bon
aninga ba fête te moi moke matanga la kenda na pasi pour matanga eza muta kufi foka to okende foka ko bondisa batu nga pa mneti ba fête penza ya moi pasi ponanga même na famille ba yebanga oui naza trop fête te na rabon non nazalaki nazatende na sorti encore oh nazatende sorti encore ngaza nazali na matanga ozali na matanga mais na mukula sorti encore to mona te sorti encore zaki wapi oh ozali na RTNT ba donc nga nazalaki te non moni te foka to mona pwani boto vana ke sika moko nga pela zalaki wana poni na mona boto vana ke sika moko yo koti oyebi ko ningisa rapé na mona oh nga kutu na yaki avant kutu bwana corps donc suki na pembe na mona ki ba lekisa ki boya inde nga na yaki avant kutu koreya nga sina yaki nga ya to benga na iva na sada na kati nga na bité na okene morgete na kepo kuna bakiti ya rapasi OK na leki na ngamba la moko oleki no kamba moko so va na ba Thérèse ya ba Marie Hélène oh takina ba darling ba nani on est la munisi mais yo mona ki yote la mona ka su o mona ondeli ouais do beta et dans la case mais ya Gabi na sorti accord ya maman Bolingo et le ba mingi que si la iko sa matalana na kati ya nini yo arrivé wana mona ki ondeli matana ndeni ngala mona sila kala ka yocha fleur parce que so fane client so fane pas paiement d'accord OK na mona kala ka yocha fleur bazaki da Aisha na Nishu na mwika ba yocha fleur herba kiti na mweba kena batu présent masomo kutagangi bozonga non ba lever corps te moi so zakala skoto sekala ba Thérèse ya solo wana akena batu ake ba filmer skaza yaki wana ti allez moi ambiance ina usuko zonga kasi babi ndinga mema ki batu wana ndi mabe ndeni yem tabenga e bango te yem tabenga e bango te bango bakendai badia bude batatu batumbo tete tala zela omoni soki yozoya poni ka ya pesa mote bado so bazakala bat bayaki bafada ba pesa batumbo tete te OK oh omoni so mutu tangu yozoya yo mona batute ozo comprendre yo mona batute batunde mutu bakomona yo siko yo osala neti ndeni obanda siko kolukaka ochaka baboy olukaka osala baboy eza soni babi fallait ya kelipa ba mikolo apesa ba mikolo mbote aba lebisa bango que ndingi zawana papa masumu bonjour papa nani bonjour mais ya sali yango te nde mabe na ya sala ki yango te mais biso soto zaki to vane mutu ayika ka vanditi biso soto zaki na mutu ayika ka vanditi songa pa na yeso na kene papa masumu na kosio poni kaye ko ba lebika ye na ba garde ko wala yet sa matalana te ya ye monde comme mabe monde comme non mabe boko saka boyeli kamoko esalami na faut ba garde du corps na yo ozo comprendre neti nga otamolanga monga za likamba mutute baronde ba niveau ba komeli wana ya ba bitumba ba koswana ya banini faut zaka na batu c'est normal la garde du corps za matalana te matana pourquoi batu so ba kana ba garde du corps batu misu o ba ka ba garde du corps ya basi kutu ba misu ba garde du corps ba ka théâtre vraiment mais ya azu ba garde du corps na ye mususu ayi na bango ya mabete o ba théâtre ba ko ba garde ba koma ba garde du corps oh ya Gabi oui batiki théâtre ba koma ba garde du corps oh maman si on futa bango na musala de ba ko na yebi kutu te ngaka nazomona kana TV deposo kam ngapi nazokamwa na mutaki théâtre abaluke kwa garde du corps ngapi so totaka na TV ozo comprendre compagnie ya sécurité to neni na théâtre tout cas na yebite biso so totaka même si la peine amonaki kaye ko fleur na moneka na TV ke oto fanda penda boy te ya fanda ki kuta kote kuna biso fani pande bandel na ba Thérèse biso fani pa kota ya corps na mupanjo kuna et matanga question no matanga malekna eleki na bien par exemple bodom tasimba ki organisation kwa bengi bato mutu surtout aleki ozo comprendre même so avec na fleur na ya leki parce que ya oyo bat misusu basaki mwa oyo ya ba Richard Mukoko zaki mwa ndungu ba misusu ba leka kite boy mais eza grand takufi il est bien il est propre calme na boak na ko tia matata po za mama mère nani ngacha matata kasi na bouleverser na bouleverser ka oh bouleverser nini aza star faut bouleverser le roni nga bouleverser na numeka na expliquer biso na poto moni place ngo bouleverser na chaka matata ka ekende ka matata
Beba. Na mbouye bango kaka. Na bouye kaka. Ko ba comprendre ça no animation na ba partir la ba yo le. Oh, donc moi mbouye bango kaka. Na bouye kaka beba kaka. Te waza mama. Na boma moto. Pardon. Bon mengo na mama mabele. En tout cas, c'est pas subi so makasi. Et c'est pas so makasi en tout cas ba mama penda boye ibola na mboka na bino mama bele on dirait banda kenda ko première fois yango yo parce que mama mengo ayaka. Mama bende banda kenda première fois yango ya. En tout cas boye imalamu ba bon séjour na bango na mboka taka batiki ba misala batiki ba koko batiki bana ba préférer basa nini baya kolela na biso mama bolingo. Donc c'est pas si ça biso bien makasi ba mama moko penda malamu mabo me okuta bia yena moto atiki mutuka parce que embouteillage tellement elekaki a commis retard azui moto mama bato azui moto azui moto aye. Donc en tout cas nzambe penda bravo na bango penza ande basali vraiment bon on est bon bien théâtre za la kanamo to kangana ka bakanda te to bokanga na bakanda te ezalaka nango kaka bongo ezalaka kaka ambiance ezalaka nango elingisi bino mais boza na solo bolingo solo yango na bokanisi ke ba mama bele bana ba problème te bazalaka pe na ba problème ebele bazalaka pe na ba problème ebele sika bato bazali ezalaka bongo mais bayeba ko bomba bamoto na bango ba ranjango elobi nango ansi luzolo abi nakoki lisusu nakoka mondo te abi nazokoka ngo te abi azokoka monde te azokoka monde te vraiment la Solomon ekomi compliqué tout l'année ba batika ki omwanda ba ya suba kota suna kati ekomi pena kobangisa il faut pas ngo mondo biso sto mesaniti biso to na kati te edendaka to asuna choix te etekiama biso to asuna choix te mais neti bato misusu pena bato misusu bakoka te bakoka te monde ekomi mabe makasi mabe to reconnaître te toyeba te ndenge toyebisi tobika ekomi mabe makasi bon mama alinga aza malade siko je crois pas que basi bayebisi ye je crois pas bayebisi ye te na ndimi pe te donc aza vraiment malade aza malade ozo comprendre donc balobi pe mo ane pas olinga ba ke kotali te yango mo pe to fani na biso kaka ba olinga ba ke tali te bazo banga pe te caméra ba kokotia caméra OK ndenga za na soka zo mona mona batu asa beli déjà atato match atato kiti abeli déjà le tikali kama makambo nzambe nda sala ngolo ozo comprendre alors que soka zo mona mona batu peut-être abanda azo seka azo sepela mutu so abi karabongo tango bino bokangiye amona ka bande connecter amona ka batu te eza passe biso surtout te bike mama linga abeli ki ayeba ka susu vraiment batu te ayeba ka susu makambo te to yebi yango to za information tout donc inutile babi Sarah inutile okanga maman inutile tikaye to kendaka kotala ye to mona ka ye mutu kaka ke na caméra te filmer ye mais to mona ka ye to solo la kana ye to solo na biso o ngana te zaki biso na net to ba camarade na ba ye ba camarade na so ba ye boy na bengi ma mère betela biso limbondo na maboke ozo comprendre na otinda mwana ye akeko tikele mbongo atinda akeyale asali biso to kekna to fani to lié to meli ozo comprendre ba camarade na so ba na gabi o kekna te ko kendenge nini babi balingi batu ba mona ete ozo comprendre donc Jérémie akele kotala ye kuna mezaki po mona ezaki likambo benga boy ozo comprendre ba intervention batika ya mona bato eti ba mama mengo ba ina mama mabele ba mona ete faut ba mona ye faut comprendre oui pourtant soka zo mona bato peut-être akoko au moins mutu so abikaka na bato biso doka to ba comédie to ko kekela to seki boka mwaka tongo boy ezande boy ko seka ebikisaka ko c'est déjà remède comment on appelle bato ebikisaka ozo comprendre c'est ça biso so to ebikela ko bombe zate biso so to yebika bela c'est tout
Pour ça la peine que quand on a maman a maman au mémorier ba yebo ça la. Te bango ba mona na bango ye. Ba mona na bango facilement. OK. Mais il y a gadi to ko tana théâtre ya lelo makambo komi a. Tonton Gesho alobi komi neutre. Ma finga meliango. Bona ni boninga neutre te. A finga meliango? Oui, ba ba sali de mission ba fingi hôtel ya motel. Hein? Bona ni ata ingrat, ata hypocrite, azokosa. On a tout namoni ya to ba kaza neutre ba finga. Soki lelo ibutu akoma na tendance ya SB parce que tant alobaka za neutre ba finga ke tellement que akomi na yemba momuta SB. Namoni on a 2-3 artistes au balobi kaza ba neutre ba finga meliango. Et on a tout ni artiste bolingrate mais ça neutre. Mais il faut tous la neutre. Tout ça neutre, ça dans bizarre dans est normal. Hein? Mais ce que peut-être neutre monsieur sur simbaté. Oh, il faut ta phase. Neutre monsieur sur ezo simbaté. On a ni simbaté. Ezo simbaté parce que elingue za la bongoté. OK. Elingue za la bongoté siko osane. Parce que le bigé sur bien za neutre, ba sali ba bandi ko fingai. Ozomona. OK, ça l'a raté. Donc quelque part on c'est sauté. Parce que mutu azana contrat azate. Mutu azana contrat na mutu azate. Juste toza libre. Contrat ça la maladie na toza la contrat te. Mutu na contrat azate. Oui, mutu na contrat azate. Toza libre, tout le monde aza libre. Vous comprenez? Na yebi na te. Pour le mika la tombe mutu comme na tendance. Je ne sais pas. Ou bien on a mon aka, pas tonton, on a tout trompé et Simba. Te bango ba s'imposa. Au moni eloko tala, au moni eloko msusa la kaya nani MK. Et ça usa mobile. Mobile on soko memelie dès le départ ndenge yo zaleli, boke bongo. Soko tiki ya sakana na yo dès le départ, c'est fini. Amemi au bongo. Vous comprenez? Même bano to botaka. Tango botier, la qui sait que oza maman, ya ko za liko na ote. Tango ya komi liko na yo e ke bongo esili. E na poto eza na batu mususu na nga mona bana batu ba na poto ba même poli mais eza na bano ba respecter ba parents. Peut-être Sylvia Kake. Camarade na Belgique. Vous comprenez? Na tala bana na ye Sylvie éducation bana bazo respecter ye on dit matin que baza bana poto. Pe bana mi bala botaka abota 4 maman na 4 garçons. Laisse-moi. Non. Wow. Bana bazo aider bana mwana mususu surtout mwana asuka basani awosala boy ya pangu sindaku ya se bana bazo aider maman. Éducation moko na ebite so apesa bana éducation ndengini. Parce que ça nini atelemaki. A s'imposaki. Vous comprenez? Omar ina Pierrot ba s'imposa. Que bana couleur T. Awo bengi akei mais d'abord yana ba mbali misusu bongo ba misopanaki l'air oyo sikoya ko na retard et comme c'est quoi problème ozomone comme c'est quoi problème OK Gesho azaka naître azo jouer koto et là on est ça qui a changé to yebite siko lelo comme azongi na naître en bas pour kasi on a au monde na to lo bano siko eza bongo à supporter. À supporter. Parce que mon tabanda qui a supporter. À supporter. Papa Alain dossier na ye ezandenge mususu. Papa Alain azaki na ye mutako boya ko jouer côté mususu te. OK. Ezande peut-être bazako benga été. OK. Ozomona bazako benga été. Papa Alain alobaka te. Papa allait à mutu moko azaka mutu kimia alobaka te puis azana contraté na mutu te donc côté ba ko benga ino soto ke ko sa nini azana contraté depuis que la papa non mutu azana contrat zate te mutu kayo sa na contrat biso signera ba contrat na ba lea na ba sila ba mama chako ba mindondo ba banane tu as ba contrat au mokolo koto nini na chaque fin du mois tu reçois salaire tout ça la tête tu as salaire am kete salaire au biso to sengaki ou imposer salaire oui yango to za contrat to ça place mususu te to tourner te na fin du mois to za na salaire. OK. Wow. Vous comprendre mutu za contrat azati ezaka kelera a commis siko kotala eza problème ka ke non le quoi commis ko ça pas Jérémie le quoi là eza problème que balingara Jérémie te de balaki si on peut papa aller
Définition ti babi ka bomi moi si né. Ah, yango nga baki so bomi moi si na moko. Ah? Ekas. Ça bomi moi si né moko. Moi si na moko. Ekas. Ah. Makambo est-ce que aussi da Arbo maende biso to moni moi sa ndenga beli biso nyonso. Ndenga souffrir na maladie. Ozo mona nga kutu dernièrement na mona kieza ki jour au na tournage na ndeso na kimbangu to zaki wapi. Papa lera tolena na Alain moi sina uti hôpital aye ndem ko asuka na mona kaye. Na moni penda baby a konti. To pesa ni mbote to soli gabeli kala soli azwe ko azwe to papa ale akiyi. Papa la bio mondenga koma nzambe ka sunga ngabite papa le. To tsaka na boko nzambe nzamba osunga. Ko asuka na mona kayango wa. Ah la la. Vous comprenez? Abela qui penza makasi. Nous sommes beaucoup moins pour na bando. O ya lo papa la liaki. Koto bakanga yo boma ki ba. Ezala nini ngiti kuma komisi bino. Na wana ya kosaka na ba. Eza passe MK. Kokamwa. Banda bo banda théâtre la bolia rati. Siko le twandi kolia. Siko mutango pe kolia nani MK. Mutango yozana e famille to ndenge nini famille te lo te okotela nanu wapi po ke koboma mutu po boma mutu fo kota na famille na famille puis pas fongola porte utakota ka yemo rotin il faut porte moko ezala porte d'entrée ezala parce que okotela ozomona donc ezaka passe bon eza passe eza kwa de loka olobate nakamo siko awa ezotambola mazo lobama Jérémy, il a trouvé sa décor. Nani? A comme kozwa. Ayebi que décor a la couleur, il y a place à Zara. Na baturi à Zara na bango. Babi Jérémy mutazo tinda Naomi. Pas décor na ba gag pour elle que la décor peut makam. Bon nani décor ayebi Naomi pas nani et pas Jérémy. Non zo ba SB. Oh ma beza wa. Yemo muta SB pekisité. Maman na bango péticité maman bango péticité que non bozora ba na ngate atika bango basala musala sikona na pekisa bango lisusu décor aibi na omina SBT na nini na aibi mishukala siko Jérémy tapé siete amoni daki papa aller akenda ki jouer pour misali makele siko yepa comme ko na Jérémy na ba ya jouera bagag na pas Jérémy Jérémy benga kia kenda ko bagag na kuna camarade ne ya matete camarade na ependa ya matete pe camarade ya matete pe collègue na pas elombe babandi na depuis matete pe ba ekuta ba ko za supa elombe donc mutakote ya Jérémy décor azate mutakote ya décor Jérémy azate ba camarade penza ba proche ozangi maloba donc ba proche penda ko sakana te ya matete penda ya matete la mère na bango passe osala bongo osala ngona nko décor osala ngona nko boza ba hypocrite te hypocrisie ngo ya te ye nani ye décor asa mwana ya elombe asa pasa elombe pasi nazoka mwati ete pasa elombe pasi asa mwana ya elombe ozo comprendre Ajoua Kande et pas Bella pour un acteur polyvalent. Ok. Ajoua pas Jérémy. Ajoua partout. Asa rapé bagag nae partout pour pas nous babenga rai. Yépe mo psa fungoli ni chaîne nae asa bagag nae asa na droit ko benga mutu nyoso tu oyo alingi. Ok. Eza bongo. Alingi ko benga nae mutu nyoso alingi. Tout le monde o alingi. Ah. Alingi ko benga tanga ipe na comme actrice. Obenga na ra jouer. Bilo ko jouer na ba cook. To ko tala ko ya gabi. Le président et ce babenga ka ote na ba cop. Na cop ni na babenga ki yo mona ki cop yo ki nagi. Te ba cop wa te ena za lo bato zaki na ye. Bilo ka tia zaki te. Azaki wana. Ya solo.
Ah, t'es Azaki sur place. Ton Zaki n'est pas doté mon guijo. Tu es pas qui est le babongo. Tu n'as le babongo Azaki ou tu n'as tumbaé. Tu vas y en face boiseau seka. Tota na boiseau seka. C'est normal. Bon, moi, je suis albi que bon, on n'a même pas doté mon guijo ndeni. Et ça, on va tout un tumbaé ça ni wana. Si vous balobi eloko oyo si baninga que ceux qui balingi ko loba bazaki kitoko parce que la bilongi na tete so elengi si na nani ko baloba on va comprendre te basingi ngai nzoto mabe poso baby boy na boy ngai boy yonga na baki to sukola bilongi na TV to sukola elongi to pakoli pa ne su a pembe to tali ke poudre ezate pe to tia balance wana bochaka wana te balance frontale bochate to tia perikite to tia pe perikite to tia lokote to tia mitu polele to tia pe longi polele to sukoli yango to fandi sikoyo ndeto pona siko mutaki to ya biwana devoir nino pesa baninga bon siko so ba fingi siko yo sa ndengene faut ka devoir ezalati siko c'est que faut désormais to ça bébé to tia la cantine utasukoli après ba olinga tendeko babi kutu ebomilio libala nani yayo babi linga bala ngana bali wo mkoni baninga na nde balobi ya wapi nini nge bomenga libala babi makambo wana ya ndenge ba finga ki on de bomilio libala ba finga ni ke o zanto to bien te bongo mobala ngo amona njoto nanga te bango ti ba yebise njoto nanga ye kuta omona ngo pati na kati ya omona ngo bien tina katiti bo siko ba one ba yebisa enzo tolaga po bino bomona ga libanda ya zo mona pa na kati siko ya ako eko bombe nanga po bo finginga na sens ne omone teke tala mitu na biso ese baby nango botika no ba comédie mitu ese baby na nini kasa mito ese peli moto baby na nini tozo yeba na biso te tozo kende wapi tozo suka wapi to komika ko kende yeke tozo yeba liboso te tozo ba so simate mito ese baby tozo yeba te na baby si biso mito na bwa kele biso maladi to yebi te bunyate ke ona ndela pe boyebi tozo yeba na biso te to kende wapi tala soko za na miso minei okomona mondo ekomi compliqué. Mondo on dirait l'ici ferme taille pas qu'on fanda. Azupe place. Vous comprenez? Ba bengi ya ko benga. Nyonso eza na suka. Makambo to sala na mokili oyo. Ezala ndenge nini. Nyonso tu ya na suka nango. Eko suka. Osila nango boto konde na oti wapi. Nzambe ka mutasila rate. Nzambe ka mutasila rate. Ntasila rate za Yesu. Pe alingra pete mutakokana na ye. Ozala ke osila rate okosi. Osila. Ka rabine de change. Rabi kam ta change rate. Et osila tant tozonga batu trop tard. Tant tozonga siko batu comme trop tard. Donc ba bondelaka en tout cas bo bondela ni makasi. Bokanga na Nzambe. O ba bonde la kate bazana bango azotambola ka yeke batambola yeke babiso to mi bomba na biso to yemi na so diska to bomba ni ska to zali monde baby donc pour le système mo malama na bato ba to yebi ke balobaka te ba pété ba pété ba câble avant di kay mo be pou a pété a se pela pété câble yé pas qui pour ça les 21 il y a YouTube. Il y a pas qui pour ça les 21. A péter câble. Pour tout ça, mon tata mobimba mande fait ce qu'on peut mais ça est la mutu. Sikoloba. Où c'est la mutu ndengeni? Yo sala ya yote. Okomeli dawo. Oso komelo kubi. Kali kolan koi. Monde baby MK. Bino bozo mona te. Faut bon mona yango ndenge komi.
théâtre biso to sala ki ba to la ki bana mikete to komi bo yango yo te yango to mona lelo te te to saki pe na vitesse kaka te ba zo neti nini mituka ba voyage boso somba ngote biso ba voyage biso bani ba to voyage dépend voyage lelo neti nga bandi voyage depuis na 2006 tangu ngwanzu e bimi ngwanzu ngai leya oh bo o met toke kakati toke yi toke ba sekande bato bakete oh ekas toke yi oh toke yi poso tango peto baki no to cha molende to nga toke po molende sa kina ngote po to yakina sona bambong biso to ba est-ce que mbongo ezala susu mbongo ya rasu te poto akala poto ya kala oui mbongo tozolialia na bino yango so totiaki moblende nde lelo ekomi ke nyonso moto asali kaka akende poto me tokenda na biso mpe kala ozo comprendre ngai na Angola nakende nazali na Angola naza na kanda Angola naza na passeport na bango na passeport na bango eza natika na ina ne poto na Angola oyebi eloko te mais naza occupé na ngate ba prêtre petale ebele bazokaba pe oketeka ba CD boye asomi ba CD nyonso to akabeli ope mbo ozo comprendre tozali na sote te oto bakisa bakisi likolo tosala boye te mais lelo banvie bakomi koboa ko babwa ko kuna kia basali ye boye kuna kia basali ye boye mais tosaka biso surtout na ser tozaka kaka ozo comprendre tozaka kaka mais babi ke bino bokila bango zuwa non ngai na yokela mutu zuwa te te nga en tout cas nga pe na yokela mutu jalousie te en tout cas naza pe na tana te po naza pe camarade mutu te na tambola pe na mutu te po na yokela mutu zuwa bakela mutu zuwa ozo ba camarade yazo zuwa te ndo yokela ngati naza na kanala camarade te tavanda kana ndako so ndako te na ke prière bela ke makambo na ngai esili siko zuwa ngoyo osala neti nani na tambola na yo te Pona, te $700 par mois. Ouais, exactement. Oui, chaque fin du mois. Te au sein de ah, au sein de ok. Osaka wana. Ata so tourner te faute na bino te nde bozwaka mbongo. Yende apesa biso. Mais les contrats de la ratata moko ya ezate eta contrat moko ezate mais tout mona batu ba obunda na te ezate contrat ezate contrat ya pasite ya mbongo ebele contrat ezate tango wana ba teka ba CD ezaki passe pona muto asala ba CD ba noteka ya ki passe mais c'est que YouTube eza partout ya passe pour mtasa ba contrat bon contrat on sait on est pour na nini mala muto ya sala ya ke ina mutana contrat zate mutana contrat zate mutu pa bota mutu azate mutu nyoso to ayaka na ye auche pa na ye auche pa na ye aye kosala musala na ye akei aye kosala musala na ye akei mutu akoki ko kache mutu te comme c'est produit maison maison na ngai te ba produit maison eza bano ba ye aye directement aye pa na yo l'accès musala yo la qui c'est musala a commencé à pana on est ba produit maison mais net ba biso ba produit maison en sens né net muto ko la nga muto comme ça nga produit maison net yo ba comme ça mais ngai oh maramia oloba c'est quoi tu produit maison moko pourquoi est-ce que tu es produit maison non na ke côté msouté mama MK tika ba ngolo bako e banano ndeni de quoi vous a produit maison te fait asa produit maison mutu te asa la partout de quoi peut pas publicité na ide asa la partout ba benga kena ba chez Coco ba benga ke ba partout asa la ka donc vous a produit maison asa produit mutu te
Oh bah aye ka directement na ina koma nga awa ozo pistonner wana ba produit maison. Ozo comprendre ba gâteau so kutu ba produit maison mais so bengi ya ko jouer pendant Jérémie otika ya jouer na. Oui. Oh, gâteau so quand même ça produit. Oui. Yem ta bimisie, yem ta salie. OK. Mais so bengi ya danya otika ne ba sinale ka ne ba benga koto kende sidi. Ya. Tabi Jérémie pe matalana na matanga ni za tumbo tebe ka te. So pesi pe problème. Vanda kana kwa na osiko vandi kanga ka mnoko na yo ofandi otalika ebembe beti aussi so baliko kei. Oh. Pour soko yeba ko ya lo bakyo ayeko la so pantalon. Oh. Ke sala ke zaki problème. Bakela ndati na zambala mutu. Yozo mona teke za mabe ekomi ko eza ko loka. Est-ce normalité? Jérémie. Eza lizo normalité. Zambala pamba. Zambala pamba. Ekomi de là te dîner déranger pas. Tala. To beli maboma na ebisio. Mais nzambe aza bolingo aosunga biso. Aosunga biso. Ngana kesambela ponango. Si atapata. Te, na osambela pona musana pona ngai. Pona musana ngai. Te, jamais. Na osala ngote. Poto moni poste moko Lionel Olexia biso aussi quand Zigurazo lela a partager ba photo ya ba azana ba si na si la bisalu azana ba peshanga azana ba bele abiso li bolingo e kozonga biso na ndinga kala. Wana kosi. Akosi ni. Mais simba soute. Ma bese continue mtamta comme de ana kozwa garde. Ata ba vandi si ba bomisa. Ba iba pa mafungo sala dimanche pour na kimie ko ta bolingo ezonga. Dimanche ngo sikonde. Ba NC koti makambe se ko so ba mbeli meto so chubana. Oh, ya solo wana. Dimanche salati kana ya va ada kufa ni pam. Aya kufa biso otikali. Papa vala na yo, oya kufa biso otikali. Oh. Ala mikolo asa koli afana ya sa makamna simo kimbangu. Asa na ye. Atika akendra ne kamba atika na ye makamboni. Atika. Akokate. Il faut encourager bon chai poa. Te, to chai poa tenga na pétissier. Donc ma be koti makati alors. Ya. Tika na yo. Ma be koti makasi. Abe koti makasi. Et pas haine. La haine, ils ont ma paix. Mais vidéo moko ya papa elonde ya kalakia wa ibeki alobi ke ba solo la na ba. Te ba solate. Lokuta. Ya solo na. Ai ba benga na kamuta. Te lokuta masolate ba benga na ate. Benga na ate. Donc iko pena N ko solate. N sur N. Nana oyamba telefone na muninga. Est-ce que numéro mo ele kanana? Vous comprenez est-ce que ele ka wa le code? Ya. Mitamba telefone mutu. Ma mebele ko mpe na telefone nga madi musuba bwa kelanga na telefone. Na bako ngwa bwa kelanga madi na 6h. Abenga bwa kelanga madi na 6h na a partir ka telefone. Ndenge ni expliquer na ya gabi. Telefone ko ma mebele. Ba téléphone to sambela rabwe to sambela pe pona ba téléphone. So abri na temps faut sambela pe pona téléphone. Téléphone oyo zo ngo yamba. Téléphone oyo zo oyo ko yamba chaque jour. Nzamba azo makila na ya pakola na téléphone na yo ba pe na onyoso zo yamba. Téléphone beba. O mona ka to saila gao. Mutakozo wa partir téléphone. Mutakozo ka voix na wa partir téléphone. Yango so mwe mutawa bengo akondima lo alomba misa tuté. OK. Kondima lo alomba misa tuté mtu sa ache allo. Yo, allo, là on se kaete. Allo? Azuio. OK. 3 fois. C'est fort hein. Comme karaté, nga sala ngote. Okamwe Na kama makati. Okamwe comme kate allo malamisa comme kate. A sa assemblage azwa 3 fois na yo. Ngala za biso mtabenga mamisa tunaoyamba te. Noyamba te.
C'est la bonne. Néné. C'est Gabriel. Oui. On soit ça qui était Gabriel. 3 fois. Té. Té. Poani. Pour le bien 3 fois. Donc il essaie et baby na donc il est comme compliqué. Babi soso banzambe té. Mais na ti quelque on a là té. Au boulot. Bataki a tengi na ndenge est, ouest, nord, sud, kaka mais. Nzoto ezobuaka. Yesu Masia aidi nzoto. Yana mutu na mukilo ba mekakete. Pour alliance wasana nzambe yo yebite. Tinzamba tsaka na kata libumwa mama na nzamba pona rabiso akata pata libumwa mama. Oyebite. Yo moneka saka mutu likolo mais oyebi ye na nzambe na ete. Keba. Ozo sa les osimba te ozo continuer. Kebo kolongwa. Keba. Onga pina yo yebisa ote ke osali gwe po ani te na otal na oseka kaka. Na no seka langa kaka. Oye ba rapé bango. Po ani te. Non. Oh. Encore pas bien que la vie. Po ani te. Mais na attente. Po etalinga te ponza même ta osam salanga ngani te. Ngana pesi rapport c'est tout. Donc moi moi bien ba ça na. Soko moni na ba na simbité. Persona moi ba komi kwa. C'est que na butu et simbité. Ah. Donc les amants mbebele, donc les amants mbebele. So doza twandi awa. To bi makambo ebele. Mais ozo ambuye ka situation. Bat ba mono ka ambuye. Et ba ça da boy calme, ba ça da boy ba c'est simba mais pourquoi? Na bangi moki. Vraiment la question moko ya Gabi. Na ko répondre son na yebi yango. Ce que na yebi yango te na ko répondre te. Si ah, donc les baby. Ko yamba téléphone. Marlène to fanda ina singam na Gabi. Oza motei munene yo ko kote ya biso be peto bongwani. Nini sala kayo? Gabi kizungu. Demo eba kizungu za. Na mosala nzambe o baba pakoli mosala nzambe Marie-Hélène mayebi ki ngana za motei munene ayebi o sentir ayebi o comprendre je te dis batebe bayebi te batebe bazu yango siko bayebi te bazu maye abengo Gabi azo ignorer net azo ka jusqu'au allo na 3 fois azuyo baso na tie allo allo na yoki ote na kati ngaka bongo matanga matanga ya makambo ebele nga vana na kwena nga na melami na sisi mosala nzamba tini bazwa nga lokola kina nzana liaki te na kati na ngambo na kina mabike kostole mabumu na biso na kwanga tofana kina ba ya Johnny Barezi Baza, Barezi, joyeux anniversaire à Mams, joyeux anniversaire, Sila Bissalou, joyeux anniversaire, Bon, plein de bonnes choses. Ah, vraiment. Donc, maintenant, j'ai ma tête. Nini sous. Moi, nous Sam. Sam. Assez. Assez. Mais comme il a rappelé, le rôle de la madame Soso Benda ou pas, il a mis tout qui. Comment rappelle? Il y a Irsil. Ya. Bayebi ke Irsil la taka bien. Na ngwa bien ote. Biso surtout bayebi ke Irsil la taka bien. Bon, au moins, il y a un accident. Accident, monsieur Zarandeni. Ce que au so bimi, ok, il est déjà commis sur place. Au moins, il y a un filet. Et tout le monde au so bimi, commis sur place. Au sali, faut pas mon boye. Ben, tu tira manzaka boye. Et bendi, et lamba. Vous comprenez? Vous mona. Juste toi, il y a bien, il y a bien. Vous comprenez? Mais ils ont un accident moi que yaki. Mais bake ba zoomer yango. Ka ko lukaka ba problème. Eza samine.
Bon, ça, on a mon qui a il pas bien mon encore, ça il a mon émission. On dirait mon poste ça m'a quoi qui est filmé, t'as comme à côté à Zate. Donc on dirait mon tout quand t'as filmé qui est à spécifique baninga. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y a un moment où tu as lingani te po abaku kakoma ikunate. Bon bazu yango ndengene. Bazu yango ndengene. C'est ça. Mutu aza mutu te. Azu yango ali abwakeli bango abiki ndo bo sakana nango. Ah, ya gabi eloko lo besoin important. Abaku bataki bakoma ikunate. Bakoto. Balingaki na bango te. Ba bazaki minka kote na biso be kuto bazako koma na bango fumate. Balinga ite. Babwake zonga ndenge zonga ki diboza ki diboso. Azume yango abwakeli baninga. Ah, asaka neti ko babosa naki. Siko yo tana numba yebi ke mutu wana lataka bien. Touche ka basi. Mais bazo sasa eboy, bo siko biso. Tikolo. Biso akeba keba o. Na ebelo ba ngaba sala ngate. Ngaba ngaba sala ngelo te pona nga za ka sa perte. Ya ta no sa perte. Nga nga sa perte. Ba de la de ba sa perte, nga nga sa perte. Ozo comprendre? Tu vas pas toucher. Ah. MK. Mama bébé. Likambo ezali na ebisio. Ah. Zamba yo biso mawa. Ah, nga pesa linga pasi meto na choix c'est bimi hein. Et c'est bimi biso pe ba piblia biso ba chope na tala. On ça dit, bazu li boko la yo, ba pasio ba tiango pa la tête, ba saleli yango ba émission. Nani? Nani ezaki pa body ko body yango ekangai makasi de quoi liboko la ngele ka munene eza ya 2 personnes allez evimbi sepe ezaki bongo te na yebi na ngate na yebi na ngate sepe ezaki bongo ya so ko relinga ya so yaki bongo ya solo na yebi te sepe ba kosaki na yebi pété on se comprendre voilà jusqu'au message déjà na ki paraté pour les années que soit quand ici les causes soit makasi mais ça va capacité de konanga et soit kakati et soit ka juste le message neni faut la test pour technique comme message pour moto a filmer on a te a message a message bien pas ça kata copte a message OK oui pas auto filmer ni to naturel ni ça liso ndeli a message donc ça o bona boy makambo ebele donc a message déjà. OK ayo kane pas cité ça accident biso to yebi ke za accident o ya koko bimala lamba de foloté aya nango na matanga escate baza donc ezali loko écouter lié na nzela ou so écouter na morgue so écouter lié wana sur place te aye akoko za sali boy au sa siko nini ana choita ozonga ndako te ana choite vraiment. Ah, Seigneur Jésus. Ah, la chouette. Déjà commis, déjà bon, ça il faut te comprendre. Donc, là, tu peux faire un sucre avant la clôture. Ya gadi. Ça va passer so muinda. On peut s'en conseiller moi na kitso na famille. Lelo oyo biso ye. Muinda ngo. To commis awa. Lelo ngasusu na zone. Oui, bisa kingai. Pour pas tout là quand on a baloba qu'on a une question de poser. Ya on a ce qu'on a posé pour la culture. Oui, bisa kingai. Kala. Nyondo lingana wali balati. Est-ce que go bala? Bangba balanga. Uko pas ngana ndike ko ngana. Kasi mso elinga copt. Faut pena ye bavana nandima. Avana ndi fona bavana bala. Fona ye bamutango nango na endenga zaleli. Ah, ya gabi. Ah mais oui. Allez na aja bien. Ane pe stable. Aje zala o geta ko benge papa. Ba neve nanga ba maître Seda Bolembo akobenga e papa. Wana c'est bon. 55 ans. Oui, 55 ans ça va, 60 ça va. Voilà, c'est bon. Aza peut comme akasté. Ah, il y a bien sûr les autres bien sûr ndenge 55 ans, 55 ans, 60, 65 aussi ça passe. Donc 55 à 65. Ça passe. Pour le 70 tu vas. Wali wan ta comme bo dans la Bible liwat. Liwat ndene. Oh, eza biblique mutako kufa na 70 so na makasa ko na 80. Oh, yo pe manga mo wey. Muka, kasit. Bon ata yo moko. Ya de muto makasa, comment tu vas casser?
Malinga a savouré quand même. Alina ya Gabi, Alina ya Gabi. Ma bezate. Chouchou, je t'aime. Déjà. Ok. Azelanga liboko makakute. Oh. Liboko ezala pete. Liboko ezala pete. Aïba qui a 8 mois si. Ok. Moi ça dans la famille. Ok. Tokufi tata tokufi la maman. Ok. Tu sais bon. Boka bana orphelin, orpheline de père et mère. On doit comprendre. Moi bicarbonate. Alimisa maboko. Ok. Donc, il y a moyen de il faut mettre bicarbonate moi mon boulot. Il y a Gabi moi conseil na bandegoni so balandala bandegoni conseil de vie. Oh, tu as na makolo. D'accord, na essayi bato bataka mapa banda mai na makolo. Oui. Oui, ba surtout bato banani babenga bango banani. Net biso ba hypertandi. Toza ba hypertandi te na kata yesu to sto bika. Mais moi ndambo ezalaka, il faut ko banda mai na makolo. Au bandi mai na makolo 5 minutes. Vous comprenez ça dans ngoti lelo. Na boaki mai na makolo na ko nika makolo. Na ko nika makolo 5 minutes wana ekoki nango. Après na eko ko sopa. Ko sopa na sopa pe mbambo na mutute na bani na mapika na nga na sopi après na sopi nzoto mobimba. Parce que mususu ezalaka mususu ba kota na douche ba piquer bino crise boye bate pour ça na banda ki mai mbambo na mike surtout ba garçon eti biso ba fille to bato moi suki bo batela mais ba garçon mi ba boaka mai mbala mona mutu ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ndeka na PCP conseil na mutu foko bondela mutu foko sambela ba o ba kena bango nziana ba botika ba kena bango et ape na suka nango oyo ba yebi nzela nzambe bondela na nzambe nzamba yeba ka mutu nyoso tu nzamba yeba mutu nyoso tu tango pozo kepe ko sambela nzambe ko kena liboko makasi te lembisa pe moi liboko moi bato ba muta oselo prière moi eloko boezang na église obimiso sanini opesi osungi moi eloko boezang ezangi sanini osungi wana omona nzamba osalo mbango misuba misuba kongo kende église ake asale kiri ya kotonga kiri ekoma na kati ya église omenga na kende église boy akwana na kwena ngaba mona ngana vana kana sima na vanda kana sima na vana kwena na kiti nanga na oki matia na sisi eloko boy photo somba bona boy soki na okoka na sombi so na kokate na fandi pasteur wa musane boy pasteur wana boy na lingaka yango te na lingaka eloko wana te bokoloka inanga te onanga te na sisi na te na senjira na senini na zongi ndaku nanga église esika ke kotonga te église esika ke kobika mutu so aye azana na musana misani mabe aya asali bino bokomi ekiri akomi ko ambuye bino moyebo samela nzami malamu ezate ka ba kongo bato sera bato aleka adenda te po wani njamba sali kitoko adenda te po wani faut denda na it oui oui olo na palate uti panzambi ata olo te po wani mama eza passe yaka bipona mboto mabalo ko pesa moi si mova na point au malibalo pona ni cause mobali ni yakuta za ndumba te meni sima na ndumba tala ngana na yebi papa moto zo fani balabala moko papa na akaba ni balimbisa na so boyo kana la poto ba yana so bana poto balimbisa na opesa ka asa kufana na opesa ka exemple papa wana azako kende musa na 7h to zo yeba heure pa na ye 7h ba ko zoye baye ko tikela 12h baye ko zoye na 14h baye ko zongse na 17h alaka ko lia ndako papa yaka ko lia na alaka libata yaka ko lia na ndako 14h baye ko zoye po baki na bonne vie bazao limela tina tongo bale na 12h pile biso do ke lia kuna 12h pile balie na 18h balie mais tango akufaki bala misatu babimi milai moko na bana na ye ilongi kokana bapesa ba kopela opango milai moko na bana na ye bapesa ba kopela opango okakola te okobakisa te donc pour dire que mibali bana babo donc mibali bazana bango batu te muta akokola ko fandela wana ti tongo ti poko ko kanse mutu asala makamne mususu ozo comprendre nzamba zali prier pour na ye prier pour la mobali na yo bongo na pour la mobali na yo surtout soka zo kipe na oyo bien
mobali oyo baboya keza mobali oyo akipaka bana te oyo aza irresponsable oyo asokipaka na ndako na ye te wana mibala mabe mais mobali ata aza ne mobulu mais azosokipe na bana na ye na ndako na ye aza mabe te mobali apa asaka mobulu asaka mabe te asaka erreur mobali asaka erreur soki asali nalingi mwasi mosusu asali mabe te asali nde erreur parce que basi mpe batondi basi mpe batumbolaka bato bazali ye bokai kotumbola kotumbola mobali asali erreur après azongi na ye ozo comprendre c'est ça mutu moko oyo koboya mobali na yo te po asala mobulu po ke kolinga mobali mosusu okutane honnête aza te mobulu kutu tina bapaster te bakateatre tokeka nde tozokende place tokosuka tosuki eza te nzambe nanga natakasa aza bien tofungoli nini na njili brasserie na njili brasserie je crois visite ezali 17 mai tozobongisa nanu baterrain na njili brasserie totekaka yango kala après tokangaka ateka yango 3500 euros ateka yango 5000 atekaka 10 000 12 000 mais pour l'anniversaire na ya 40 ans akitisi na $1000 eza promotion à 28 jours promotion kaka ya 28 jours kaka oyo azosala azosaka promotion à 28 jours donc ebanda le 28 ekosila le 28 du 28 oyo esila le 28 mai c'est ça yango toza la promotion wana mais bandako na so pe ya mekau ya maluku mekau pe ezali nyonso toza na posa kosomba ocontacte biso toza wana nga moko kutu ndako welisa numéro dango eza 089 65 61 779 plus 243 89 65 61 779 donc obengi wana $1000 apamba ozwi terrain na yo na njili brasserie oyo eza na valeur ya $5000 oyo eza na valeur ya 3500 mais pour l'anniversaire na ya 40 ans la millionnaire atia yango na $1000 pour na ko aider peuple c'est ça jamais pourquoi na la bana ngabi balé Herva zali Geta zali tena wanga na te pourquoi wanga mwana te mwana ba wanga na kai ata baby so a baby kende na ba prière biso ba maman to sala ke bana ba bonga so to ba nzamba set tangu mwana baby ozali loba po mwana bonga kende mabondeli bo tia mabongo na se loba na nzambe likambo obwa kai po akene wa obwa ki pasa po akewa jamais avec ça na ebiso ke bongo ba bonga pona ba qualité po so ba kolpe ba changer babwaka mwana te mwana za mwana so taza mwana bwaka mwana te ata sukisi motema obwa o sukisi a sukisi motema eti ndenge ni ake kola ye ba pesa mwana punition babwaka mwana te so sukisi motema ko pesa punition oui obwake point punition pesa kende kuna kende papa na obanda kuna papa na po ba bomba baby si te wana za yango te wana za yango te bana babeba so aze pai mais so vai na bana na yo yo moko idike bango akobeba te so ka ake pai nde babebaka c'est ça boki conseil na bora mona te boko la bana na yo bana kana motema bana za rami ya mama ba ko ba lu ba ko ko so ka ma ya ka na bango so ba muta ebi ma papa ya mwana zala so abomba ka bana ezaka mama so ki mama zaka ali bo ki bana te ma bezali ouais mot de la fin pour la mission lelo na pesi Mireille Kazu Mbote Mireille Kazu ma petite sœur Laure Bissal ma petite sœur na pesi Mbote ma copine Sylvia Kake na pesi Mbote sikozali Nicole Kalula nga ya motema ma copine privée na pesi Mbote sikozali Clarisse Isaka na pesi Mbote Irène Kidiafuka na pesi Mbote na pesi Mbote na ngai na Ans Luzolo moi président azal na terrain na terrain na pesi Mbote sikazali na pesi tout le monde Mbote en tout cas ba kombo peso kima vraiment
Siko nino. Betara bordi. Pardon, c'est un qui wana. Mais la sarayo to za conscience no mom te singa. Na mina singa. Te do tuni kaka. Na mina singa. Ba mina singa pa nani? Moto bandi ya mona ocean. Wa botolo visa te. Ah botolo nga visa ndeni. Visa za katanda kwa. Hein? Indeka de wa ndelo ba mena internet. Oh, bon passeport ils ont pas ans, ils ont pas la ngamongo. Parce que t'as fait na ba ni ko. Hein? Ya so ko effacer visa. Ko effacer comment? Ba annuler yango na ambassade. Ba ko annuler comment? Mutu akenda kazonga kana yi. Ba ko annuler nde sans cause. Tu parles de innocence ou oh, est-ce que y a un sindenga za sai ayebisi ba ko annuler visa banga? Ba bi ka so mo sentir que retour ndenge pété. Te na sentir te. Na sentir retour te. Tant na lobby, na moni ke na lobby mabe. La sengi bolimbisi. Siko ça va. Oh, mais visa ba luka ngoti. Visa ba luka ngoti, visa ka prompte. Visa soza no kala compte bancaire na yo a bien. So ke no ko duka visa ozwa na yo. Mais siko ça va. Siko ba za ko la bongo. Baba kateni asa oke osa démarche wana nyoso bamoni yango YouTube nde bakanga YouTube babeta copyright o lobi wana eza ba procédure ebelete ba procédure bato ebele bakenda na bafali pour pa misu ba maka fali ba continuer okenda ba poto est-ce que fallait que visa bango a effacer yango c'est pas facile c'est pas facile OK ya facilité mais tu sais bien ah si pas ça makanisi wana te tu sais bien qui me côté parce que partager bi batebele ba misusu ba sepela ki na ngambu na bango ba moto pela po comme na ndenge mo mais tant on a monaki nga kuna keti gambela kesenga Sephora pardon. Sephora zo danga visa. O sera pe Sephora pardon. Oh, ka keti gambela ti. Oh, ya dadi. Oui bon moi na kuna lubu na ba tcho peut-être lobby bien de lo na ebité. Abotana nota na. Nga suna sali mabe na moni ke conscience na nga ke sali mutu wana mabe. Na ko senge pardon. Nga za na bongo. OK. Sephora zo danga visa. Bon maman pe le senge pardon. Te non senga te. Oui. Nako senga te. Nako senga te. Sephora finganga te. Ya finganga Sephora finganga te. Sephora loba na ngama kamona sepela ki nango te po na yebi ki na expliquer ka ye yem ta ko loba langa bongo te. Mais ya finganga na senge pardon dans sens ne. Te na bo maman to te na senge pardon. Na promener te. Mama ngake luka makamna na tsa motema te na tsa epela mama ezebela tsa motema na za promener te na senge pardon te camarade na te te camarade na te tapé génération mo te te yom to bito banana ekala on a bien camarade na te to ba collègue to tambola pété totambo te kobeta maswa acheté te kotama kobeta maswa acheté na za tina nango te poto yebani ba acheté ye mona kingabo nga mona matongi siko problème ezake na za tozaye ba camarade to ba collègue tango fingi nga na oseke pardon te c'est tout mais c'est pas ndebo ba collègue que to tambola na lala ndaka Sephora na lia pa Sephora to tambola to beta ba tout to sala tout pa finga ingate nga nem na déborder la ki on a okaikanda as to tambola na ye to zala na ye mutu na ngai yakati ata peso azwa visa te so na beta ke ka bordir na te na so na moneki na sema be nga seke ka pardon alors ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir nga za na so na za passeport ya angolais ezana na esilité ezali nazwa ki ya 10 ans eza so na bina ki na ngola ba pesa nga visa na billet na on comprendre ezali te non ça ngote
Yo senga ngate nga sa makambo ngamo so na lingi ngam ta asesa nga makambo azate. Na conscience na ozo le bila. Te conscience na ngelo elobi etangi ata komolete. Mais Sephora na zalaka nango na mutema qui na débordé là qui est. C'est tout. Sephora finga ngate. Aloba ka Gabriel songa simazala moto boye aloba ki maloba na finga ingate. Afinga na MK to tele maana teko pour favor. To leka. Na boyiko etika soni ngaza banzela nanga na banzela nanga na sape yo mikobo banga na sape poani te vandaka nango wana la kokala nga kolata la tate la kala nga saperte la kala nga saperte. OK. So kocha do mona bilambe vanda na chambre ya mususu bilambe vanda baketje ba na kokana ngate mona zuka robi bu ngana na ke na sana nga saperte ba saperte ba sila ba irsil bone ba saperte bone ba saperte confirmé on va sapo bilambe a passer ngapi nana ka boy propre kaka ekei ko kindoke za mboko tona ke ka poto ngo OK pe mano mwanda moi ezate tona ba bouteillage kana OK na ngana obima na ngai bayo maman va saper la bière on a fait si on beauté pardon na confirmer qu'il y a bière merci beaucoup ya niko na osaka tena manette ya solo na ulobaki pona esika yango bati yo pembeni yo lobali susu mama kata ndenge okataka lobali susu mama tokokanie mikolo sakrate barai ezobima o na oto mona kuna na tiroir na olukaka eloko mo na benda bwenga bi o ezalaka surtout Michou les net abetaki wana bote bye bye.